Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote mingi na bila sutu ba bolinga mama Eliani. Tunapesi no ba mbote ba ebwe ma vipi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? C'est votre deuxième maman, maman Eliani, tout la reine mère. Appelez-moi Kimia Kiankaka. Naloba soza mutakanda kotala ngate po kosepela na ona ngai eso mo koza mutakanda kotala ngate po kosepela na ona ngate. Merci mingi na biso tuba obolinga mama Eliani tuba obo sepela na mama Eliani tuba obo partage ka émission ya mama Eliani tu na pesi bino vraiment merci ebele. Ndeka boyebi na episode kibino kinga na yeko tambola mwa muke toza na mois de décembre na yeko tambola mwa muke toza na kati ya mboka na biso ko nga na yeki na ngo voter na episode bino na bomba ka tenga na yeki na nga ko voter et puis candidat na nga za candidat numéro 20 parce que na bomba epete candidat na nga za candidat numéro 20. Candidat na nga za candidat numéro 20 na bomba ka ete Fachi Beton wande aza candidat na ngai candidat na nga pa ngana belo kwa kana kete irne numéro 20 yebe mtoto tala ngai soki po ke yokoti na kati wana kobosa na pende soko talo le président le plus constant du monde osika kana mo irne tu po cheka ka numéro 20 cheka ka boye biango wana. Alors, bande ko boyebi ke mama Eliani tu na bémission na biso ya propos pour le mariage et boyebi mingi kana sa makambo oyo etalaka famille na sa makambo oyo etalaka famille et puis du vrai du vécu du quotidien yango nde wabino mama Eliani tu asalaka. Lelo na kati ya mboka Congo boyebi ke mwa mikolo mosala lekaka na senga bino mona bia bosunga ngai bosalisa ngai ko na ba orphelin na ngai na sengaka eza pe na ba oyo ba bande pe bosunga mais ko mikolo na sekeza ba appel te na moni bo vandi bo bosalisa normal parce que mikolo na senga kité ce qui na sengi c'est que na za vraiment dans le besoin ce qui na sengi te c'est que na moni ngamo na sala nini na mikoki na me balabi musapi moko eskola ke longité faut ka misapi sala mitano pour elongesa nini comme malam. Dans le mois de décembre, bientôt là c'est le fête, bientôt eza Noël. Bana o bazana ba orphelinat, o bana bazana ba orphelin, bazana ba papa te, bazana ba maman te. Ngamona mbengaka votre deuxième maman. Donc il y a oyo talanga, oza deuxième maman ya bana wana bazana orphelinat. Le cœur d'une mère. Bana kata orphelinat, bazana bana na yo, bazana bana nanga, bazana bana na ye, bazana bana ye kuna. Ngai siko na sepelaki na Noël oyo na fête place mo na bana po bomona pe bango ere muso mona ka bango mota basalaka bonjour mama Eliane bomona ka bango mais siko na ndi bomona ngai na bango elongo to fanda to ya esika moko yango nazo senga lisungi nazo senga lisalisi ko senga za mabete bible lobi muto akosenga bakopesa ye o pa kobeta kokoko bakofungolela ye. Alors na moi mkionga na saki na mona ba déjà ko bien préparer pour la fête ya Noël. On va dire qu'on est préparé. Pause. On a une fenêtre pour que voilà. On a la zaki libanda. On a bino maman Eliani tout. La zaki libanda. Là ça va. J'espère que les ont dérangé la caméra. Voilà. Nous avons fait mon sapi moko. Est-ce qu'on l'a pas écouté? Il faut me savoir les belés pour éluder ça nini était ngai wa bino mama Eliani naza ko mi préparer malembe muke pour que na Noël na bana to le na ba ko elongo mais naza ko senga pe na bino o bozo talanga bino ba ebolinga ka mama Eliani netu fin de l'année yango bana bule bandaki ti lelo na tika ko senga bino te na lobaki te ke bo pesa kamunu ko na senga kite mais ce qu'on nazo senga ko na yebi ke tant mosusu oza nango ozoyeba te nasala ndenge nini nalona wapi yaka kolona na misala na Nzambe yaka kolona mimi kiyema nzimwana mema ozana bosa nzemwana yaka kolona na mosala na Nzambe yaka kolona okozwa mapamboli atanga moko na kolona pona pambwama atanga moko na kolona pona pambwama bandimi na Yesu tolona poto pambwama bandimi na Yesu tolona poto pambwama les refrains ka kolona na mosala na Nzambe yaka kolona okozwa mapamboli atanga yimoko nakoyemba pona pambwama atanga yimoko nakolona pona pambwama
bandimi na Yesu bolona po pambwama bandimi na Yesu bolona po pambwama yaka kolona na mosala na Nzambe yaka kolona yokozwa mapambo bande kokende kocha badimi na église eza mapambo likanga wana te soko che dimi na église na pekisi mutadi cha dimi te pasteur akolela na kati ya ndako na ye na bana na ye mama pa kolata bijou papa pa kolata costume baosoma mpe voiture kitoko eza mabe te mais soko kanisi ba orphelin bana o baza na papa te mama te oyo oza deuxième mama to pe deuxième papa soki po kanisi bango okopambwama ngai naza na kati ya Kinshasa oyo bomoni ko na sacrifice 23 kilo bafete ndenge bana na biso bafetaka kuna ya bomoni ke na bongiseli bango na somi nyonso bomoni oyo na sacrifice na biso nyonso tout est pour ne pas que donc na sacrifice 23 kilo na habité bana basala nini bana balia bana basepela yango naza kosenga na bino oyo ezaka babombo ce n'est pas que bana bakoliaka babombo to bakoliaka bapasi mokolo yango naza na posa ya jus mukolo ya Noël ya fete ya bana mukolo ya Noël naza na posa ya jus mukolo ya Noël na posa ya soso mukolo ya Noël na posa ya mbisi mukolo ya Noël na posa ya ngombe mukolo ya Noël naza na posa makemba naza na posa ya loso naza na posa biloko wana nyonso tu musapi mo sikola kelongi te ya solo oyo mwana uteki na France na memaki kaka mais na ebiete na kokende na boucherie na kosoma mais naza pe na posa na yo muto zotala nga kanisela mama ile ya nitu pambola bana travers mama ile ya nitu bana ba orphelin baza na kati ya ba orphelinat baza na baboti te kokende kopesa pasteur na boyi te naza pe contre te mais tango po oloni yake te na pesa bana ope balia Nzambe atika bana ete kokabela mutu oyo azana mutu akopesa ete mwana oyo tongo etana ya bininga kolia te ninga komela te yo zoya yo talisa Nzambe ba Nzambe na ngai mwa muke na nga oyo naza nango oyo Nzambe yango boyi ba chocolate yango la sombi pona bana basani pona bana basepela ti oyo muke oza nango bi Nzambe mwa muke na nga oyo na loni yango na orphelinat bana bazomo eloko akolia bandeko tosungana musapi moko sikola kelongi te bandeko nanga tosungana bana bana posa makemba bana bana posa loso bana bana posa semoule bape na posa elamba mwa pose bana bana posa loso tango nazolo baloso nazoba 1 kilo kwa loso te bana soki bale na Noël bakozala ka na posa kolia en tout cas na sengi na bino ba vrai ma famille du cœur na benga kabina ma famille du cœur vous êtes ma deuxième famille du cœur na ngai longola moi 30 € tindela maman Elia Nitu longola moi 20 € tindela maman Nitu longola moi 50 € tindela ozo tindela nga pona lia te tane na munene pona lia na ngai bino boye binga lia tala misunya minene tala babisa minene Nzamba katela ngai lipa ndenge Nzamba katela ngai lipa nakanisaka pe ba oyo bazengi pe lipa wana mingi ngana kendaka na bana mike po bana koboko na bana eza jeté koboko les a jeté tango kotindela nga eza pona lia te eza pona bana bala na kati ya orphelinat mukolo yango Nzamba batela biso bokomona ngana bango tokofanda na bango elongo tokofanda esika moko tolambi boyebi mikere na kolamba aza mosenzi na kolamba mikere suka ngambo pe na kota na makusa na sala mo déjà boyebi na continue ko sala mo e amuso na senga bino te mais lelo na 2023 na ko senga bino lisalisi pona bana bon ngana na uti na mokuna na tshopenda na kati mo Carrefour on tshina ya Carrefour na uti na mopenda kuna ipana biso ya Carrefour yango na sacrifice penda na memela bana baza na mo eloko kolia awa pe ezali bazoteka yona zo senga na bino bokamisela ngai bopambola bana à travers maman Elia Nitu otala ba émission et c'est pelisa rayoti mani teninga tango tchanga maman Chantal Kile ozo sepela ovanda ozo sepela ota maman Elia Nitu ko sali seza malamu ko kabeza ko bombisa et surtout ko pesa bana o bazana no mike bazana posa ba mela mwa milk
bana mwa posa bana mwa mingi linza zano ya lido ekobokola bana ekozala malamu bana bakomela bakosepela soko tindi saki ya loso mibale misato bana bakolia 1 mois 2 mois 3 mois bana bakosepela saki ya fufu bana bakosepela sombela bango Thompson bana bakosepela sombela bango soso bana bakosepela wana eza bosengi na ngai mama Elia Nitu votre deuxième maman na sengi na bino mikolo ezana mi-cœur l'étoile quantième le 9 le 9 décembre tu te comme le 25 décembre maman na ebi ça l'air ekoleka na ebi moi sentime komona na bosunga pour ngai soki nzamba sungi le 25 décembre na kozana orphelinat le cœur d'une mère to vanda na ba esika moko to kolia esika moko to komela esika moko komona pe bilili pona lelo na siku na que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata Nzambe kalusaku muna. Nzamba ni peshelele bala betu bons. Boka mataba bizu. Hiutie pa ya mama Elia Nitu.